Tusamba. Etsambu za mfumu wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza miwa seditu, ye untwa dia mwanda velela, bika wakalaga yetu, tuka kwa yelengu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Tolandaki matei na biso. Mama pasteur mtatei ya biso. Abandelaki na banzembo bayuda. Ake na mibeko. Mikanda na ye asuka toyoki tobo mbato salela. Pona mukolo wana tobika. Ya solo tege tolobaka ntango nyonso. Batata batikelaka biso makambo misato. Bolingo mibeko misala. Tozala pe bana botosi. Lisese ya nkolo Yesu. Ya bana mibale. Biso toyebi tata na mama baboti yo bazali banzambe ase. Bango bazana droit ya kotinda mwana na ye, mwana pe ya koboya te ya tosi. Milikambo nkolo Yesu esalaki ye pasi. Nzambe ayebaka makambo nyonso. Lisese wana pesa yongo na bayekoli. Tata moko bana mibale. Tindi bango. Moko alobi na kokende. Mosusu alobi na kokende te. Oyo alobi akokende akendaki te. Oyo alobi akokende te nde ye akendaki. Likambo wana eza na kati na Bible. Nalobaka yango jeudi. Po toyeba nini eza na kati. Biso nyonso tozali basali ya Nzambe. Nani azali kotosa, nani azali kotosa te. Oyo alobi ke akokenda kete simande akete nde likambo esalaki pasi na tata me tokoyeba yango Bible elongo boloba nini na kati. Papa Kabemba yako kotangela biso. Papa Elebe boya po ete Bible eza makasi. Makanisi nkolo Yesu elongo loba nini na biso bato tolandi ye, biso bato tozosalela ye po toyeba nini eza na kati. Lelo oyo balobi na biso totonga Yerusalemi. Tozali kotonga Yerusalemi. Me bato mosusu baza na kati baza kodekuraje bato. Ba mosusu pe alobi te biso tokosala kaka tozali awa na kati. Ntango tobandaki kotonga Yerusalemi, ndako ya Nzambe oyo tozali, bato mingi bandimaki. Bato mingi bakazaki kokanga me suka yango ezali kosila kaka yango tokotaka. Résidence ya Papa Mfuma Mbanza ndenge moko dako mintino pe oyo bazalaki na volontaire ya bien aza koyekola aza koyeba pe mosala mbala moko bazalaki.
ezala pe na mise bato pe bayekoli bayebi misala ndako mitino bato bayekoli bayebaki misala to profiter oyo likambo ya tata nzambe mapambo linde toza koluka résidence yango wana oyo bazotosa bazali oyo mpe bazotosa te bazali ekozala ndenge nini nkolo yesu akangiselaki yango ndenge nini papa Kabemba tangela biso na Matthieu kombo wana. Merci tata nzambe molimo santo na kopesa biso maloba na yenga ya lelo. Tata molimo santo mokonza lingomba mokonza bule apesi biso chapitre oyo toko kotanga. Ezali Matthieu chapitre 21 verset 28 à 32. Matai mokapo ya tukumi bale na moko nzela ya tukumi bale na mwambe kino tukumi bale tukumi sato na mibale etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo lisapo ya bana mibale Yesu alobi lisusu bokanisi nini pona makambo oyo moto moko azalaki na bana mibale ya mibali abengi ya liboso mpe alobi na ye mwana na ngai lelo kende kosala na elanga na vinyo mwana azongisi na boyi kasi na sima abongoli makanisi mpe akei kaka sima ya mwa ntango abengi lisusu mwana ya mibale mpe alobi na ye ndenge moko mwana wana azongiseli ye tata nakokende kasi akei te nani na kati ya bana wana mibale asali makambo tata alingi bango bazongisi mwana ya liboso bongo Yesu alobi na bango nalobi na bino ya solo bafutisi mpaku na basi ya ndumba bakokota na bokonzi ya Nzambe liboso na bino pamba te Yohane abatisi Yohane mobatisi ayaki epai na bino mpona kolakisa bino nzela ya malamu kasi bondimelaki ye te nzoka nde bafutisi mpaku mpe basi ya ndumba bandimelaki ye kasi bino atako bomonaki bongo bobongolaki mitema te bondimelaki ye kaka te la kombo na tata na mwana mpe tata molimo santo la kombo na tata na mwana mpe tata molimo santo tolandi introduction ya tata molimo santo ndenge apesi biso na mokolo malelo tolandi pe etangeli ya nkolo Yesu apesaki chapitre to lisese oyo entrée de jeu ya nkolo Yesu alobi bokanisi nini donc déjà dès le départ azosala biso interpellation nde yango biso nyonso mpe tozali kosala lelo na ntango oyo bokanisi nini na lisapo oyo na lisese oyo bokanisi nini kolo alobaki jeudi alobaki yango lelo azongeli yango lisusu tokanisi nini lisese yango totangi na Matthieu 21 28 à 32 lisese wana aza kopesa biso nani mibale bilongi mibale elongi ya liboso ya koboya elongi ya mibale ya kondima ezali kolakisa biso hypocrisie oyo ezalaki na mwana ya mibale andimaki alakaki tata ete akokende akosala posa ya tata kasi asalaki te na oyo aboyi yo ya liboso kasi noki
abongwani mpe akei kosala mosala na elanga ya tata eyano ya mwana ya liboso na boyi batata ba maman biso nyonso tozali ba père biologique soki otindi mwana na yo obengi otindi na mosala oyo eza na intérêt na ye alobino directement que na boyi ekosala biso ndengeni biso nyonso lokolo tofandi na ndako ya Nzambe mwana oyo boti oyo kolisi oyo yo salisaka otindi alobi na boyi ese kosala yo esengo yangona to fongoli parenthèse wala moko c'était lelo lokola biso na yo tovandi tozali koyoka lisapo oyo na kati na ndako na Nzambe eloko wana esala masusu epai na biso te esalama epai na biso te ete tata Molimo Centre atindi mosala atindi décision atindi orientation ngai tata pasteur biso ba groupe bandimito yangani tobi ekosalama wate makamana to yebi yango jako salama na ntango papa Diangenda kuna na église Diangenda awa na école ngai to awa na hôpital ngai ba tata ba mama likamona to sala ngo lisusu te to améliorer langage na biso comportement na biso liboso ya tata Molimo Centre liboso ba orientation na ye oyo ya zali kopesa parce que yebile montina réponse catégorique lokola lelo to koma bato ba AVC to koma bato ba cardiaque tango mwana oyebisi ngandore na boyi soki na koyi na kufi tango yoko ko ko sala musala tango ko zongo kuti na kufi oko sekusanga okolela yango za ko senga biso beaucoup d'attention batata ba mama na ntango to komi makambo boye esala masusu te kende ko sala musala na boyi solo papa alobaki liloba moko te atiki mwana kei si mwana ba ngonga ake kotala oyo mususu ya mibale alobi na ye mwana lelo kende ko sala na elanga na vino mwana alobi tata na kokende apesi tata ba assurance apesi tata assurance akende kusala musala kasi mwana akende kite malgré na su insister bozui wana ezali ya bana misala nyonso wana intérêt wana ezali ya bana yango wana batata ba mama kondima oyo mwana oyo ya mibale andimaki ezalaki pota a soulager tata na ye po amona ye réaction ye ya salaki aboyaki kasi ye na motema na ye andimaki pete asepelaki te aboyaki na ye mais apesi pona ko soulager pesa tata ne sengo awebi tata ngai na kokende ezalaki na mbebo mais ezalaki na motema te nkolo Yesu apesaki mutuna na kati ya bana wana mibale nani asali volonté ya tata oyo aboyaki akei oyo ndimaki akei te atuni nani asali volonté ya tata soki lelo pe bapesi biso mutuna wana awa biso stokoloba te mwana ya mibale yende muto asali volonté ya tata ba tata ba maman eza solo mwana ya mibale asali volonté ya tata kasi réaction ya liboso nkolo Yesu na ta place wana tango bango bapesi eyano wana ya mwana ya mibale ya liboso nkolo Yesu alobi ye boyeba yango ete mikolo ezali koye esika tozali kokende basi ya ndumba basi ya bato ya misala mabe bako précéder bino na royaume de cieux bako kota liboso na bokonzi na Nzambe toko talanga na komona ngo nde azo expliquer ngo na 21 verset 31 de bangonde bato bako kota liboso na bokonzi na Nzambe nazali ko limbola moke likamwana ezali nini lisese wana elakisi boye tata oyo atindaki bana nde tata Nzambe ye moko tata Nzambe elanga ezali nde mokili bana wana mibale bazali ba groupe mibale oyo ezali na biso na kati na mokili groupe ya liboso ezali ba oyo baboya na bango kosalela Nzambe baboya na bango
Groupe ya mibale ezali biso bayeto ndima kosalela Nzambe. Kasi tosala Nzambe na hypocrisie. Na koyima na ntembe. Matthieu chapitre 15 verset 8. Matthieu 15 verset 8. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Ésaïe 29 13. Ézéchiel chapitre 33 verset 31. Ézéchiel 33 verset 31. Marc chapitre 7 verset 6. Marc 7 6. Dieu wana ezali kolimbola batu oyo bakumisaka nga na mbebo kasi na motema baza musika baza ba hypocrite. Tozali batu moko tosekaka Nzambe tango apesaka biso misala. Tozali batu moko tocholaka misala na ye. Tango nkolo so apesaki lisese wana azaki liboso ba pharisiens, ba publicains, ba sadducéens, ba scribes, batu nyonso mayele, batu nyonso bazaka kosala ba soi disant batu kosambela nde azako yebisa bango lisolo wana. Parce que yebisa bango ke batu misala mabe bako précéder bino na bokonzi likolo. Yango na batata ba maman biso mpe lelo mingi kati na biso esaleli na biso ezali kofunda biso ete tozali kokumisa Nzambe na monoko tozosala aspect extérieur lokola de tozali basambeli ya solo nzoka nde tozala basambeli ya lokuta tozali bato na hypocrisie losambo na biso eza kolakisa biso na baréaction oyo tozali kosala vis-à-vis na mosala oyo tata Nzambe aza kotinda biso. Lelo biso toyoki likabo yango bango bayokaki biso pe toyoki yango lelo eteyi biso nini liteyi oyo lisapo oyo to lisese oyo eza koyakisa biso nini ezo interpele yo na ngai biso mibale ndenge tovandi lelo awa likambo ezo koloba na biso nini na motema na biso soki ezalaki epai na biso réaction na biso ezalaki nini. Ya solo batata ba mama mwana oyo liboso azaki hypocrite te alobaki oyo ezaki na motema na ye aboyaki abia kokende te akosala te mposa na ye nde ezalaki bongo ayebisaki yango eza malamu eza esprit ya rébellion esprit ya kotombokela ozali kotombokela moboti oza kotombokela tata Nzambe est-ce que eza malamu. Lelo pe na kati na lingomba tozana batu ya lolenge wana malgré to umeli na kati na lingomba to sali 50 ans na kati na lingomba kino lelo na to bongo na te to sali lokola nzete eza na kati ne bale e ko bongo na te po ko mangando mawana biso nde sali sika wana mpasi na biso nde sali sika wana ezali ko umela na lingomba te ezali ko fanda na kati na lingomba te ezali ko matabeshelo na lingomba te mais loko ezali proprimer ko yeba ko sala volonté ya tata Nzambe. Volonté ya tata Nzambe. Volonté ya tata Nzambe ezali ni moko katra biso bosa de ngote to landi ngo ndenge ya lobi en introduction bolingo mibeko pe misala est-ce que yango to sala depuis to kota na kati na lingomba mais to umeli batata ba maman. Apôtre Paul azali kolobango na Romain na chapitre 6 verset 1 alobi tozingila muna masumu mpasi von sambu za yokela. Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde. Ovandi kaka na kate do ozana likamwa ovandi yenga pasi to lobaka to benga ngo péché chéri tozana yango to tubela kangote to bongo na kate to kangama kaka na likamwa na kasi to bosa na kete Nzamba za souverain likolo na ye mususu azalité batinda ka yete ba peske conseil te oya bongisi yabo ya kosala biso azali Nzambe azali mokonzi na biso dans le temps et dans l'espace to sa ko bonga mandingini parce que oya azali ko bongisa ezali na ntina monene ezali na makasi 4 na biso bana lelo to sa suna ntina ko yeba te nana za hypocrite na lingomba nana azali mutu asemo na lingomba même posa na biso ezali to yeba nani oya azali ko disposer nzoto pe molimu na ye pote tata Nzambe asalela yango atinda ye na temps opportun na ndenge ya lingi ko tinda ye na ndenge ya lingi asalela ye eloko to sa nango posa ko yeba sikoyo yango wana batata ba mama
tozali ko chola nzambe tozali ko tombokela ye tozali ko sala makambo ya ndenge na ndenge Yesu asepelaki ne yano oyo mwana wana na liseso ya pesaki Yesu pe asepelaki na ngote malgré abongwanaki noki ake kosala mais biso tozala bongo te to boya po to bongo na to kene kosala te biso tozala prompt soki batindi to yoki to tosi mpe to ke kosalela et si kona mingi tozala kobeta siete pona ba jeune nde bato bazali na tozana comportement na mingi ete no ngonga ezali nanu nasala nanu nazali nanu jeune nasala na bolenge na ngai poti mikolo koya nge na kosalela tata nzambe est-ce que oyebi makambo koya lobi lelo na lobi bakabonaka te basaka place moko toyokaka ntango totata soki basilisi liloba okomona vanta akabola biso alobi diansuka makani nkokela maye yo kosala lobi ifo ebongisama lelo nkolo aza kotinda biso lelo lobi te lelo kende kosala na elanga yo binga naza nanu jeune na kosala lobi ntango na okoa nani est-ce que oyebi makambo koya lobi makanisi ne kochanger lobi mosala mosusu ekomonana okokokona osala mosala wana te le fait ya kozongisa makambo ya lelo ozokozongisa yango lobi okoprogresse te na kati na bible awa tozana 2 chapitres seulement ezali kolobela makambo ya lobi Jacques chapitre 4 verset 13 à 14 kuna Jacques azoloba mawana ba oyo balobaka te lobi na kolamuka na kosala boye na kosala boye na Matthieu chapitre 6 verset 34 lobi ezali malba mutia kozongisa lobi parce que lobi programme nango ezali demain enfantera lobi akobota makambo na ye moko o batindi lelo totelema lelo tosala lelo totiango pona lobi te batata ba mama biso batambwisi tozolakisa kibonzambe liboso na nzambe tozolakisa kibonzambe liboso na bandimi kasi na kati toza na bonzambe wana te na kati toza na bondimi wana te ekozala na biso na litomba moko te tomoni comportement ya mwana oyo ya liboso ndenge asaleli yango sika boye tokolobela liloba moke na comportement oyo ya mwana ya mibale andimaki kasi akendeki te nde tolobaki ete asalaki kaka mpo asomba confiance ya tata parce que amonaki tata ndenge azalaki frustré na le comportement ya yaya nde tata ye andimaki mpo akokosala bongo mais tata biso mpe bandimi tovandi awa na comportement oyo tosalaka nango tokotaki malongi tosali 6 mois na malongi toyekoli mposa na nzambe toyekoli lobiko na nzela papa Simon Kimbangu mais esaleli na biso tino lelo nan tobongwana te kondima na biso ezali ya solo te mais kondima na biso esoka nde esengeli ezali ya solo yango na tata aza kotinda biso lelo tata tindi biso tokende kosala lelo na vino lobi te mais lelo mutu nyonso azwa décision que siko lelo tata tindinga nakende kosala na elanga lobi te Jean chapitre 13 verset 17 kondima ezali malamu kasi eloko eleki kosala eza kosala Matthieu chapitre 7 verset 21 na Matthieu 7 21 balobi ezali ba oyo balobaka nkolo te bakokota na likolo kasi ba oyo basalaka mokano ya tata kondima ezali malamu mais est-ce que tozali kosala eloko oyo biso tondimaki tozali kotrahir nani na biso moko mosala yango elakisaka kondima ya mutu la foi sans œuvre mais mosala ezali te mais tozolakisa kondima eza na nini yenga passé balobaka na biso te ngai na koti na lingomba na baza mardi na koti na lingomba mais bozwi na nga na tiki na libanda mais ngai na koti na bozwi na nga na molimo na nga eloko ni eza mutuya na koti na lingomba na komi kimax mais bozwi na tiki na libanda c'est bozwi na nga esalaka mosala lingomba te elinko banini ekosala mosala nini yango na tata alobi tokende kosala mosala lelo atindi biso na brutalité te atindi biso na bolembu abi mwana
kende ko sala lelo na vino alobaki atinda ki na accent ya moumbu te ke yo ko sala te ko lia te non kende ko sala na bo sembo nyos parce que yebi que ça intérêt na biso et ça bozui na biso oyo yo azali ko sala ezali te lokola tata nzambe apesa ki dans le tumbu ke no ko sala na bo bima na jardin o ke no ko yunga na kuna soki wapi ko no vande la kuna na libanda be biso atindi biso na bolingo nyos soki to sali yango lokola Isaïe chapitre 1 verset 19 à 20 azoloba toko lia malamu toko sala malamu yango na batata ba mama papa diange des azoloba na biso ezali titre ya chef spiritualité ya pasteur représentant te ko kotsanga na lola mais kasi soki na ko sala volonté ya tata yango to sa ko bonde la bino batata ba mama bande ko bana lingomba ete solo to sala volonté ya tata soki tolingi kokoma bato ba ya malamu vérité babi kende ko sala bina ndimi make ko sala te eza lokuta nzokande le prince ya lokuta to tata na lokuta za satan aza motema makasi bato ba loba lokuta ba za motema makasi asali likamu mendenga za ko loba zo jire ko ndima te ke bo pesi pe raison nzokande sa lokuta bongo te yango pe ezali ko lembisa ko ndima na yo soko sa lokuta mingi ko sana ko ndima makasi te parce que ozali kosala mosala oyo satana tata na yo azali kotinda pe ko sala mais ba tata ba mama to sala bana mayele to so ndakisa nkolo tanga bikisaki muyibi alobaki na ye lelo na mpoko na lelo okozala nga na paradis apesaki rendez-vous te biso pe to zo elakisa nyonso nkolo asalaka nyonso tata asalaka nyonso ba papa babongisalaki biso eza na intérêt na biso babi na biso to sala lelo lobité soki to sala lelo to sala ngo lobité e ko sala malamu mingi mais eloko to sa ko mona hypocrisie eza ko leka mingi na kati na lingomba eza malamu te katikati pe ya bandimi nyonso na mokeli Jacob na mama babongisi likita pote bakosa bapo bazwa bokonzi ya Esaü tata lobi belema penene na mama yo na yeba soki yo penza solo mwana na ngai Esau tango apusanaki asimbiye Isaac alobi nazali koyoka mongongo eza ya Jacob mais nzoto eza Esaü mongongo ya Jacob nzoto Esaü tala lolenge biso tozali kosala mosala na biso lelo mais apesaki rendez-vous ti mikolo koya akosala makasi akozongela bokonzi na ye bomoni ntina toza koteya kokabwana confusion ezoleka mingi mweto oyeba nani aza kosala nini nani aza koloba solo yango wana bayembelaki biso nzembo ete tala ndenge bavandi baza koselelaka elongo na mikumba tolongola mikumba to bongo na sorte si faut kozonga na baptême na mateur na malongi to zonga ba lakisa biso soso le kimbangisme pote eso kokana no te na niveau biso kobi biloko toza komona lelo na kati na biso e ko komona na te mais toza komona ngo c'est dit kimbangisme kati na biso ekola kite e sekene biso zonga lisusu na malongi poto ko yekola parce que toyebi que bokonzi na ko zonga na esika na yango e ko tika la bongo te tata Molimo Santo na telebina no wana komba tata mwana pe musa na komona nzambe tata mwana tata Molimo Santo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kiangani tozongisi matoni ndengo pesi biso leloba tozali kosala rappel ba tata ba mama tata mokonzi abule tata Molimo Santo azali na logique oyo azali kolanda programme na ye ya omeli na ye exhortation na ye nakena mosika te abandelaki biso na chapitre oyo ya porte étroite nzela ya moke ezali nzela moko ya pasi nzela oyo ya bolingo mibeko mpe misala nzela moko ya pasi kasi yango nde na suka ezali ya lobiko me nzela oyo ya monene nzela ya bisengo kasi na suka ezali liwa mpe pasi kolela aye lisusu kopesa biso texte oyo mokili mwa sika likolo mwa sika mpe
Et papa azali ko mema biso malembe kino na bokokisi ya bilaka nyonso. Texte oyo batangi na mokolo mwalelo ndeko akei mo en profondeur mosika biso tokozala mokuse mpona ntango kolo Yesu ayaki mpona kobikisa mpe na koteya me mingi koteya me na makambo mibale oyo ya bana oyo alakisi yango ndenge ezalaka matériel didactique na suka epai na gauche Tomacus epai kuna pe na droite Tito Coloïs maintenant na matei na ye nyonso akomi na conclusion azali kolakisa nde biso avant loba tout est accompli oyo mosusu alobi me yo ozali mwana na Nzambe te ozali Kristo te mibikisa mpe biso mpe lokola me na kati na motema ne bisaleli mabe oyo ya ye ayamboli yango te abongoli mpe motema te atubeli yango mpe te. Mais remarquez que bango mibale baza ba pharisais bayebaki likambo na Nzambe bango mibale malgré les criminels mais bazalaki ba pharisais bayebaki makambo na Nzambe oyo ya mibale alobi tala keba condamnation yo biso tozali paso biso tozali komona ezali parce que ba crime na biso tosalaki asosoli que aza criminel asalaka mabe lokola mwana oyo asosoli mabe na ye comportement na nge ezali mabe abongoli motema kosambela ezali likambo mosusu me kobongola motema mpe kotika mabe mpe kolapa ndaye ete kozongela yango liso eleki malamu kolo yesu azolakisa yango comme molakisi malamu didactique na tableau abitala bato nga na ye na kati na mokili tala ndenge bato bazali aza kolakisa yango e ye asali na likambo te me azali komona azali konokoma lokola biso me ye asali na likambo te abakisi abi nkolo kobosana ngai te ntango yo kozonga bo mokonzi kobosana ngai te omoni moto andimi ete ye asalaki mabe asosoli ete oyo azali mwana na Nzambe abikisaka asengi lobiko epai na ye kolo yesu amoni ke bakondition nyonso to ezali rempli la repentance la confession du péché la demande de pardon adi bomoi kolo yesu alobi lelo yo na ngai okozala na kati na paradis moto abiki criminel moto mabe lokola collecteur d'impôts lokola prostitué mais à côté na kati na bokonzi na likolo mais motioli à côté te batata ba maman retenez ceci que batioli na bato na lolendo bakokota na kati na bokonzi na likolo te batioli na bato na lolendo bakokota na bokonzi na likolo te na lingomba okomona bato bakei songolo bakei kuna na groupe na bango bakei na kuna pe batioli me basamela bazo benga mabakimangista biso tozali bakimangista kasi yoka kotiola tanga na réseaux sociaux landa na réseaux sociaux tala partout batioli bato na lolendo kofinga kotiola nkolo oyo ariye mpo na biso tozwa bomoi kofinga mpe kotiola esakolama na Apocalypse chapitre 13 lobama ete na tango na suka bato bakobana kotiola Nzambe yango tozali kovivre batioli na bato na lolendo bakokota na bokonzi na likolo te biso tosambelaka biso mpe tozali bakimbangisi biso mpe kasi mai bango basalaka ya mabe batubelaka te batikali kotubela te batikali kobongola motema te motema nganza bakobongwana te biso mpe tosambelaka biso mpe tozali bakimbangisi
bozali kokanisa nini ndenge wana ezalaki Corée datant na Abiram. Mais Moïse azali kokanisa nini biso nyonso tozali balevi lokola ye. Mais Moïse azali komitia lokola ye akomi nani makambo oyo Corée datant na Abiram bazali kosala ya mabe basosoli yango te motema makasi. Moïse akanisi nini biso nyonso tozali balevi. Esukelaki Corée datant na Abiram ndenge nini cette révolte là mabele fongwa makaba kunda maka mobesu na bango na bana na bango libota na bango nyonso mabele mpe kundi bango kotombokela Nzambe kozala na lolendo kozala na lofundu ekotisaka moto mboka ya sika te. Ya mibale batata ba mama tata na yo nani? Tata na yo oyo azali kotinda yo tata na yo nani? Foyeba oyo azali kotinda ngai ndenge pa pasteur Kabemba lobi. Mais oyo azali kotinda yo ye nani? Il faut yeba nanu esika wana. Oyo azali kotinda ngai ye nani? Tolanaki yango papa Diangenda na message na ye ya mardi. Tokotinda lisusu banani mosala oyo ezali kaka pona papa Dialunga na to na papa Kisolokele pona ngai te. Tokotinda lisusu banani bino boyaki na biso elongo maboko na bino ezali maboko na biso makolo na bino makolo na biso bino nde biso tozali kosala na bino bozwi na bino ezali ya biso tokotina lisusu banani. Mais dès lors que yo yebi ke oyo azali Nzambe mobikisi na ngai nyonso azali kosala mboka sika ndenge papa azali koloba mboka sika mokili mwa sika ezali mpona banani? Ezali mpona yo, ezali mpona lobiko na yo. Mais soko yebi ke azali tata na ngai azali Nzambe na ngai monso oyo azali kosala ezali mpona bolamo na ngai. Okoki kozala na lolendo te, okoki kozala na lofundo te, okoki kotika mosala te. Kolo Yesu alobi ndenge ndeko papa Kabemba alobi ezali te ke boye bakolobaka kolo nde bakokota na kati na bokonzi na likolo te bakoye bakosalaka mokano na tata. Mais na ntango na suka bato bakokende bakoloba nkolo bebi so tozalaki kosala na yo alobi bolongwa na miso na ngai basale na lofondo nayebi bino te kolela na koswami. Esika biso tozali kokende na Mateyo oyo nyonso to tata mokonzi abole azali kolandisa landa yango très bien ba chapitre nyonso azali kopesa na ba Mateyo na ye nyonso to ozali komona te tozali kokende na suka potokoma pe na suka na yango na Esaïe chapitre 61 verset 2 boko yeba toko yeba nkolo na tango na suka nani wana akozala na makambo mibale likambo liboso akolakisa bolimbisi ce qu'on appelle l'année de grâce. Esaïe chapitre 62 verset 61 pardon verset 2. Année de grâce et puis année de vengeance. C'est-à-dire akolimbisa akolakisa motema boboto na ye akolimbisa mpe akopesa pe vengeance, un jour de colère, de vengeance. Et comment dans la Bible? Dans notre petit chapitre. Dans notre commune en 2023 à lobby, tu as 0. 24 à lobby à l'embessi. À l'embessi. Na batu basala ki netumu il y a 12 ans. Batu ba bengena bango abi oyo. Ako jonga les sources na lingomba te oyo c'est fini pour lui. Bazongi. Na fulani bazongi. Vraiment papa. Motema monene boye alimbisi 2024 alimbisi année de grâce alimbisi akomi yango banso bana boya kozonga bana boya kozonga mais Bible yebisi biso que akosala likambo wana akozongisa il va pardonner alakisi pardon et puis après balobi il y aura aussi la vengeance.
botanga yango malamu. Tokanisa kaka te bolimisi non la vengeance. Côté ya tout le monde le 20 juin papa Mfumambanzi. Nyonso wana kaka nini lokola tozali kokoma na suka ngape nazako kamata dernier tableau wana. Lokola tozali kokoma na suka matei na bango ekomi didactique bazako lakisa biso par exemple. Mama moko atini mwana ne alobi kena kotia ntintani. Mama wana azali koyeba te ke mokolo wana ezali ya suka na ye na Yerusalem kena kotia ntintani. Mwana ye na 2000 francs nesemo innocent ya batu. Mwana moki atini ntintani. Papa tali alobi alina protocole lana mwana oyo ti esika mama na yazali. Mwana azali kozonga bazali ko fileti akokoma esika ya mama. Abi yaka na mama na mwana baye. Ah yone. Basoda hein. Bokamata mama oyo na bana na ye. Allez dehors na mona bango lisusu na Yerusalem te. Bango nyonso to lisanga na bato mabe bobe bango nyonso to babima mama kena ile lisusu kotala bilanga na ete. Ah te bolimbisa nano na kena kozwa bilanga na mo biloko manyoko na tikaki na mai na bilanga na nga biloko na ngai non. Ayebaki pete ke nazoko tombo eza kotanela nga lelo ne suka. Ayebaki te babimisa ye akei. Maintenant les gens commencent à réfléchir à qui le prochain tour. À qui le prochain tour? Ah, bisoto sako kene na nkam. Bisoto wana nde balobaka ndenge nkolo sasalaki ne kolos matériel didactique. Que tala nano tata ya motema boboto to mona ka papa Mfumambanzi ntsonga njela tata tona na boboto. Mais boboto akomi na suka. Abisika boye tozali kokokisa makamo ozako yoka chaussette bleue chaussette noire. Et sika biso tozali kokena bokabwane to komi na suka to ko supporter les sous mabete. Bato bazali kobima. À qui le prochain tour? Bon, yo moko hein, obitala nzambe azali na posa kobenga na bato te, il faut Yerusalem na sike tongama. Mais kasi bongola motema tika mabe kozongela lisusu te. Lelo kaka lelo enseignement ya lelo ya o nzambe apesi biso ezali nde lelo ko bongola motema. Mais sika nyonso tu yo ozali partout à travers le monde. Lelo kaka bongola motema. Parce que to yebite ndenge tokolamuka lobi tokokoma lobi nzambe à tout moment akosala likamone akoyebisa pe moto te mama wana ayebaki te azako lamuka azako ya ayebaki te ke mokolo ne asuka na Yerusalem nde lelo ayebaki yango te e bato nyonso to bazali batioli bato na loleno bato na mabe bayebite yo kolamuka yo yebite nini nzambe akosala yo yebite ndenge tokolamuka ndenge nini mokili ekomi na pasi bitumba na mosika pe na pembeni to yebite mokolo nini nzambe akolakisa kanda na ye eyebani te ngonga eyebani te me ye azali kati na biso batata bamama bandeko oyo azali kati na biso azali moto lokola biso te ezali nde bongo tala nano na yebisa lingomba nini na kati na mokili mokonzi na lingomba akopesaka message na banjelu to na communauté des saints dans le ciel bakamati yango bayemi nzembo nde bapesi yango na moto ndenge biso na église kimbangisto to kaptaka bakantique to komaka te me toujours capter bakantique na kati na lingomba mobimba oyo batata bamama mbuta nani soit kabemba soit elebe soit nani oyokake banzelo bayemi apesi message banzelo bayemi chorale yembi ça n'existe pas et mokonzi ya lingomba moko na kati ya mokili ça n'existe pas même na kati ya libota ye kaka yende akopesa nzembo na banzelo po na lola bayebi ye banzelo bayebi ye basantu bayebi ye les communautés des élus bango nde bayebi ye yende soku ya lobi bango bakamati makambo wana bapesi na biso l'église visible parce que l'église invisible et l'église visible azako diriger na lola azako diriger pe na mokili ye
azalaka kaka ye moko. Bilanda landa te. Totika bilanda landa. Yo landa moto. Est-ce que moto yo banzelo bako yo kaka yebi? Est-ce que yasa yemisa nzemo? Est-ce que yo solo kanzemo mosusu ke yende banzelo ba yoki liloba na yende ba yemisi? Non, ça n'existe pas. Mais moto wana oyo aloba ka banzelo bazako yoka ba kamati yango ba pesi biso to yendi yango ba ndenge biso to sana ba chorale. Faites-moi confiance. Je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. Je suis l'alpha et l'oméga. Yende salela oyo ye azali koloba tata na yo nde ye soko ya tini bolingo salela yango linga ndeko na yo ndenge ya zakotina bosala na ba conflit ndenge wana batu basali kotuna ndenge ndene ya bakisi lisusu makamo etali précepte de l'église. Mais précepte ezalinde bon koko na ye penza. Ye alingi moto azala na conflit na ndeko na moto te, azala na likamo na moto te. Alingi moto nyonso tu soko asali mabe abongola motema atubela alakisa mabe na ye. Ye alingi moto alalaka na nkanda ya ndeko na ye te. Nyonso wana ezali molimo mosanto angwana elobi esengo na bato ba petwa bi na motema. Matthieu chapitre 5 verset 9. Oya petwa bi na motema yenge akomona nzambe yenge tata molio mosanto alingi mitema na biso tozala na likamo te zala pepe pe yangwana apesi biso ba précepte po bon koko na yango wana alingaka likamo na mabe te banzoto na biso ezali temple na alingi bangulu ba makama mabe na kati ezali te. Même sur le plan scientifique on vient de prouver que ngulu ezali nyama moko ya naba soko basali description ba maladie oyo ngulu azali na yango okoli yango lisusu te scientifiquement na vie spirituellement te. Mais yende amoni yango sur le plan spirituel que ça nyama mabe biloko nyonso tu ya apekisi parce que alingi ko sala na kati na banzoto na biso yangwana toza ko pese banzoto alingi ezala na mabindo te mpe mitema na biso ezala pe yango wana nde ye tata molio mosantu tata na yo yende apesaka nzemo banzelo bayokaka bayembaka yo mpo yembaka yango mosusu azali te bilanda landa totika likambo ezalaka na bayuda batioli yango ekomi epai na biso biso nde tozwaka nkembo na nzambe bokonzi na nzambe paradis nde biso bato mwino tobebisaka sika boto bongoli mitema tolobi tozali kosala ndenge pasteur Kabe malobi plus jamais réponse ya insolence ndenge wana mwazo yo pesa kingai ezongela biso susu te tata pesi biso mosala ndenge alobi kisolokele nkembo oyo tobungisaki eye epai na biso tozala bahypocrite te tosalela yango na solo na bolingo mibeko mpe misala mpo ezali mpo na intere na biso tozwa kobikisama tomona mboka sika likolo mpe ya sika na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci batata na biso bokende kovanda makambo oyo toza kolobela lelo mpo tolingi tobika biso banso oyo ezali ekeke ya mine 4e génération eza ya suka ya mitano ezali te soki tomipesi na makambo mokili ntango ekokuta biso tonke esili toyebi ke oyo bakobika bazali oyo mpe bakobika te bazali na bizaleli na biso moko. Nzambe atindi likambo monene kolo Yesu ayaki tata kimbango ayaki kasi oyo tozali kosala bizalela malamu te nde yango ya komonisa biso pasi toza kolanda mingi maloba ya papa Mfumalongo alali alamuki alati ba chaussette ya makolo mibale noir bleu
elakisi ke kokabwana ezali koya. Tozosentir kokabwana yango eza ndenge nini. Bato na bizale na bango. Bizale na malamu tozali, bizale mabe ezali. Baza kolandela biso mingi na kofinga, na kotiola, na kobunda. Bakosala boye na nko, bakoya na nkamba na nko, wana bizaleli ya mabe. Yango tozokebisa biso toza na kati ya likambo oyo na nzela ya tata Simoki Mbangu biso tofingaka te, totiolaka te, tobundaka te, toswanaka te, nde bizaleli ya malamu nde yango wana. Ezali pamba te bana nzambe na bana satana ebandi koyebana. Potokabwana kaka bana nzambe na bana satana kokabwana fo ezala kaka oyo elobi papa yango kaka tokolanda. Tokabwana kaka po ete respect ezala. Toza na ntinsani ya fliki na ba gauche. Tokopesa bino ntango po ete bobunda le 28 nde en général bino nyonso esika moko. Yango wana tozali mpona misala. Ntango ya suka yango yo omibongisa. Dirigeant asengi bino nzembo, mangez et buvez. Lia na yo, mela na yo kasi. Mukona suka nzambe azana likama koloba akosala. Na ebite suki papa sayiri azali, suki azali aya na liboso, yebe na kopesa nzembo ayemba, mbeza na kikongo. Allez, dirigeant.
Merci dirigeant. Lianayo, Melanayo, Kasi, Kanda ya Nzambe. Ndenge tuzana mokili, tuzane libre. Sala na yo nyonso yo olingi. Ndenge motema na yo azokotinda. Kasi ya mabe totika ya tosala ya malamu, po tobika. Kasi so continue na mabe, ndenge bazo kopekisa yo yo koyoka te mokolo asuka nde yango Nzambe akokondane yo. Tata Saidi mawa vengi mazono zeime banzembo zaliko kebisa biso makambo ebele. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo, na fukami na makono na yo pe na pesi yo merci ndenge opesi nga maloba. Nzembo ngo ezali nzembo ya Kikongo na koyema na Kikongo pe na koexpliquer na Lingala. Kana wavelela mumbando eyi engunza pelo dia neneke na diawe kana wavelela mumbando eyi kana wavelela mumbando eyi engunza pelo dia neneke na dia kana wavelela mumbando eyi kana wavelela mumbando eyi engunza pelo dia neneke na dia enge yetata ngunza wakumwene kwaku mawavengi mazono ngunza zeyimo kana wavelela mumbando eyi kana wavelela mumbando eyi engunza pelo dia neneke na dia kana wavelela mumbando eyi kana wavelela mumbando eyi engunza pelo dia neneke na dia na Lingala elinkolo baboye soki yo opetoma na ekeke oyo kasi yebate ngunza azana talatala ya munene aza kumona yo soki yo opetoma na ekeke oyo opetoma te ngunza azana talatala aza kumona yo eyo tata makambo yo salaki lobi ngunza aza kumona yo okanisi obombami te aza kumona yo makambo yo salaki lobi aza kumona yo obombami lobi aza kumona ngai te aza kumona yo tika na yo obombami te nzembo wana elinkolo baboye nzembo ya seri 56 kana wavelela mumbando eyi engunda pelo dia nene kena diawo azana tatala munene aza kumona yona tatala yo kanisi obombami te tika aza kumona yo sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na lobaka yango pe na sisa ka yango tata Molimo Santo envoyé spécial ya nkolo na biso yeki akufi le 12 octobre 51 na Lubumbashi azali kobotama esantanama awana nkamba ye wana ara kutia biso butu na moyo yoza kusala makambo lobe amoni ngali aza kumona yo tika na yodi tata Molimo Santo na bandi na expliquer enkiamba andu ine
ekeke oyo tozali kana wavelela mumbandu eye ekeke oyo biso tozali ndenge tovandi ya 4e génération ya sika oyo na ekeke oyo biso nde aza koloba makambo sala aza tatala aza kumona yo kokazali no bomba mi te aza kumona yo Nzambe na ngai na pona ekeke oyo donc ya ekeke oyo toza nango bawei bakozonga bawei bakozonga ekozala chambardement likambo wana sikoyo tolali même toza na ndako tokanisa yango ezali ya pasi koleka oyo ya liboso akomona na Abel. Nzambe na ngai ezali ndenge wana Abel ezali ndenge wana Nzambe na ngai Yesu ko monani ye mutu akufaka liboso kaye abomaki ye bango nyonso bakozonga Nzambe na ngai ezali pasi mpe mawa na mokili tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen.